Shalom peuple de Dieu, libo tana nzambe bato yeso kufela bandeko ya biso nzambe pas mon labino bisika le sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, na ye na lombango nazu tellement bapel na bino. Nazu bapel ebele bandeko batumisa mingi. Bien-aimé pour na chercheur de troubles, mon titre est entier. Marc Tabou, chercheur des troubles, chercheur des buzz, chercheur de vues. Voilà. Donc, aïe, na ba vidéo na ye, ya ko porter plainte na ye, ya kanisi biso tozo banga, nsoka tozo banga na bisote, toza ba véritables enfants de Dieu. Bon, tozo banga na bisote, donc azo multiplier ba vidéo na ye, yango bo bengi mingi bien aimé, yango na ye na sabino, bo sabino na kimia. Vous avez quoi, maman Françoise, Ndengazali. Pour maman Françoise, naïb sakaye, maman na bimi, hein. Ce qui n'a zongité, tout le monde na lola. Pour tout miye bindenge tout tambola. Ça dit, bino pesika bozwami, bozala na attitude wana, yaba véritable enfant de Dieu. Bobanga kana binote. Ata liwe ye, ezali pona mokano nzambe, ezali po tozu mosi ya motute, ezali po tozu mbongo motute, ezali po tozu loba vérité. Tout finir mon tuté, il y a une différence entre insulter et vérité. Donc ça dit to babi vérité na yo, et ça poti kamado yamba yesu. Ko finga, bien aimé, ko finga nengezala. Ko finga bazo finga yebena. Voilà. Mais biso to lubaka vérité. Et puis tozo bangelo. Mon côté on assume parce que c'est un ministère. Donc bo banga na bino loko mon côté, même plainte wana ceux qui va convoquer biso, on va aller et puis to ko filmer, to ko tiela bino pe na bilili. Ndenge toko solo la kuna. Voilà, donc il faut s'inquiéter na bino ata mokete bien aimé. Ce balobi bon, otikali apo bango balobi, bazo pesa bambo bien aimé loba amen. Kendo sa musala na boloko. Ko bangelo ko bote a intimider binote et puis naza na message pour la famille Tabou. Voilà, batu no so ba yebi bana ya papa Taboulé, naza na message pour na bango na eloko nazo sala oyo. On a moni na bondela nanu, bien aimé après tout solo là, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, merci. Merci papa, nous avons télémisa biso toujours pour nos bandeko ya biso. Papa, ata ceux qui ténèbres papa, lumière, il faut y a toujours. Papa, besoin n'a pas ténèbres, pour pas bomber ministère, pour pas détruire l'œuvre de Dieu. Mais papa, toujours la lumière, pour te bano ya yo papa. Bato yeso kufela baza l'esclave ya bato mokilité papa nangai bazo tinda bato bazo pesa bango bambongo bazo sangana po bango moko bakokukate papa nyoso pona ko détruire l'œuvre de Dieu to ko bangelo ko moko te po to zande sima na yo papa oyo ko ndima to sala yango to ko sala yango papa la tiki message na maboko na yo sunganga papa na solola na bano ya yo bandeko ya ngai. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, famille Tabou, message Zaponabino. Marc Tabou, azo soit kombo ya papa Taboulei, lokola lisano. Azo soit kombo ya papa Taboulei, pour asalaba buzz naye. Et bandi lelote. Et bandi lelote. Et bandi banda kala. Nazo ba concert moko Kofi Olomide abetaka. Producteur a peki sakai ke vidéo caméra moko te kota na salle. Mais il y a ndaka kota na caméra. Ba portier ba betaille. Muto a betaille pe na yebiye. Na PCP mote Tony. Aza na France kuna. Ye muto a betaka ye. Mais mbala moko. Akwe na mabele na makila simbe lamba. Ayi mozo ba filmer. Allez. Na petite atanini. Kofi Olomide a tabassé le fils de Taboulé. Pour ça la buzz, pour ningisa moka, omoninzo kande, botela misoko de ali Kofi ko expliquer makambo. Donc ya ça la famille Tabou. Ya ça la buzz na kombo ya papa Taboulé. Likambo o bozomona oyo ya vidéo na ngai. Bien aimé e banda kala batu ba benganga déjà que Marc Tabou lingaka yo te na linganga te poani. Ngane problème te ngane camarade na kisasa ko pasa ndo fana na yebité donc yepi pasa ndo fana na yebité ngane pe génération mon côté donc voilà même basaka réunion na bango moko ya ba journaliste ya lobaka ye ay lobaka na bango ke ndenge nini batika ka JF fonge afinga ka bat na internet e banda kala
babi j'ai fait fonga finga ka bato te alobaka ne vérité. Voilà. Donc bien aimé le Seigneur, t'as la vérité à yenango makamba lokuta yenango, bien aimé que na fingi papa tabulei. Bien aimé na fingi papa tabulei wapi. Après sa biso image on nazo finga papa nazo finga. Nazo fils du diable. Quand on dit fils du diable, ça veut dire aux descendants il y a Satan. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que aux descendants il y a Nzambe. Si on dit fils d'un sataniste, ah on a fingi papa na. Voilà. Si on dit fils d'un serviteur de Dieu, ah on a dit papa na yo asale la Nzambe. Mais si on dit fils d'un sataniste, babi do papa na asale la Satan. Mais si on dit fils du diable, ils ont papa noté, ils ont dit diable, nous a descendu à diable. Et puis dans le bas Tiango, Mike et Marc Tabou, na Roger Baka, ba fils du diable, les fils du diable. Voilà. Voilà. Mais les bobanga et l'eau, mon côté, il y a sa famille Tabou, Marc Tabou, azo linga a fingisa, kombo ya papa na bino, azo linga a kitisa kombo ya papa na bino, ce que botel batolokola ba papa verkis, kombo ni tanga makapamba pamba te po bana ne baza calme. Bana papa verkis baza calme. Je profite na pesi Alili qui a monga na mbote, na pesi Veve mbote, na pesi Roli mbote, na pesi Christian qui a monga na mbote na Kisasa, na moko yemba bona Londres, une jeune fille na pesi mbote vraiment makasi. Voilà. Donc moni pourquoi pour papa bango tanga makate po bango baza calme. Si on occupe na wana ba génération papa tabulé, so peut que na papa Luambo. On a pu comprendre que ce temps pamba te pourquoi pour balaner baza calme. Hein, baza na ba kwena bango, moni, je profite un peu même mon ami, son fils le producteur et Mongo, la PC mote place à Zali. Voilà. Donc ba tutu Luambo la PC bango son mote de moni combat papa Luambo ezakimia pour balaner baza kimia. Combat papa tabulé ipé. Eza nango kimia po bana ne baza kimia. Mais kaka Marc Tabou, yenda linga ko fingisa papa na bino. Boto asko na video ninga ta nga azu photo nanga akomo sangisa yango na Tabulei. Azo do yenda osala ba montage wa. Au tangana ye azu tangana do poni a suscité haine. Hein? A suscité haine. Bino bana Tabulei bo mona ke tala mo non na ko le lambe de crocodile. Na osenga la famille Tabou, bo pekisa Marc Tabou na kombo ya Tabulei. Alongo la ba photo ya Tabulei. Yemoka lukaka ba problème na ye, ake ko soutenir Roger Baka, les faux prophètes, na prophète, on est que date aujourd'hui, le 16, ce que le 17 était beau. Voilà. Le 15 et le 4 qui kala, donc makamba lukuta. Donc tout le musala na fin de baba au foot à biso. Donc il m'a dit, na musala kudete au seka Roger Baka wana. Mais sous Marc Tabou a quelqu'un qui soutenir Roger Baka, mais il y a beaucoup de Marc Tabou azaka na poto. Ok, il fallait que ça déjà na qui avant les 15 pour soutenir qui prophétie wana. Voilà pourquoi on a yaki parce que na Monique aye ko kosa bana nzambe po bana nzamba benge belé. Et puis Marc Tabou abandaki ko lukanga bandakala. To dénoncer Moïse Mbi akekuna. To dénoncer Makalambay akena Mekabay. To dénoncer Bakazarem akena Kazarem. Zoka yemoko ayako tonga Bakazarem pananga. Et puis likambo aloba via Tabulei pananga. Bande kunanga na tikeli ko lobangote na mo ba mususu bozo betsa mama baku ti le lope na lobi angote. Marc Tabou a bengangai ki vina eza biente à cause ya biloko papa na ya simba ki papa na tambola ki mabe. Na tikala koloba yango te na video na nga mon côté même ba video azoti yanga wana esika moti nazo lobango nga ba tu bele ba se confier na ngai na kolobango pourquoi je suis un serviteur de Dieu donc tant que ko kosa mon papa alingaka Tabulei te alobaka vine so za biente ala stabilité eza pona biloko papa na simba biloko ya lobaka partout atema on a ba pasteur boko tu na ba pasteur na sambela na bango wana surtout ozoya wana eza azokosa bana Tabulei parce qu'il y a avivanika na kolomba ba Yusufu ba pesa embongo ba Charles Tabou le manager voilà le producteur ba pesa embongo zomon donc ngai na tel ko finga papa Tabulei
Donc ça veut dire Marc Taboulé vérité zanini bien aimé ezali eloko euti musika nazu appel moko soki na esi moko mutabenga boko kamwa Marc Tabou eza biloko yo ezali na bato aner bana sima makambo ba Roger Bakana ba salaka na aner ti ba yake na ba diaspora ba zonga na Congo bien aimé eza makambo eza makambo eza na se al Marc Tabou falaka amplifier yango bien aimé eza na bato bazana sima na ye parce que Marc Tabou azane ne loko moko te donc azane loko te yango so azo tia kombo Papa Taboulé pour amplifier pour épais sa somme ozomona mais ye moko ayebi soubassement ezani famille ya Papa Taboulé bolba na Marc a retiré kombo ya Papa Taboulé a retiré kombo ya Papa Taboulé na ba bêtise na ye abanda buzz na kombo na bandakala voilà à partir ya Marc Tabou dans son famille Tabou batu bakomi ko benga ngai Papa Taboulé asalanga boy Papa Taboulé asala boy mwana Taboulé moko bona kina asalanga boy mwana zumuna frère to ko binisa baloko tuna ba vidéo ngani si bango non naza na problème na famille ya Papa Taboulé ite naza na problème nde na Marc Tabou voilà nazi so bango non botika famille wana toza na problème na Marc Tabou azo zonde famille quoi support kombo wana kaka pour utiliser et PC d'espace. Voilà. Atika ko sala convoiturage nyake na osala kuna banzeli baba. Bana Nzambe ao nyoso balinga nkolo o eza site na bino. Tolo na se ni ngolo bashi. Kota na kati ya bujindo ya Nzambe pona ko bimisa makambo yo mukini ko comprendre que 100% TV tolo na se biso nyoso ensemble les informations et nyoso etikali na tolo na se Mama Jeanne yemei